mokonzi ya mboka ya bana Kongo Joseph Kabila Kabange. Banoko bondimela ngai ke lobi na Kinshasa la capitale Makala ekomata kasi putulu ekotikala ko ekoinda mabe na ndenge ya kosakana te po PPRD akozala na terrain na mobange na marche pacifique mpona koyeba kosoutenir ba-institution ya bamboka na biso na yango PPRD parti numéro 1 number 1 ya baparti politique awa na kati ya mboka na biso bango mpe bakozala na marche yango oyo wapi deja na ba 7h bamilitante nyonso ya parti number 1 PPRD esengeli deja bakutana basangana deja na ba première rue Saint Raphaël wana limité wapi isika ekoinda ndenge ya kosakana tala yo mutu otaka tembe na parti number 1 PPRD parti numéro 1 awa na kati ya mboka na biso oyo ya le rais Joseph Kabila Kabange melanga iki lobi okomona makambo na yo po ekozala opesi mbwa alobi palado madame palado messieurs oyo ezali masolo na ngai te mobange na marche yango oyo ya lobi le 23 juillet 2020 ezali marche moko pacifique donc kosimba eloko ya mutu te kobuka eloko ya mutu te kosimba mpe kobamba policier libanga te po bango kosala bango ezali ya kosécuriser population na babien na bamilitante ya PPRD secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari coup sur coup parti cher na le rais Joseph Kabila Kabange abengi bino boya lobi ebele na mobange na marche oyo plateforme FCC ekosalisa lobi le 23 juillet 2020 awa na kati ya bakini label esika tokolakisa nani azali eske na PPRD pe na plateforme FCC tembe ezali